chocho ko bimisela biso 3000 personnes ba ko futisa batu mbambongo bako bimate après na biso Daniel Bumba toko beta yo na Kinshasa biso moko tala libumo ana munene lokola mutu alati chaîne de combat la famille bota pote ba signaler lève na lingi na kata na lobi boy mbongo ane ko bima wapi papa Fachi bimisela biso e kompeta oyo tilela biso azo bebi solo musala papa Fachi parce que population baza sima na yo tangu ba population bakomi maltraité boye okozongisa kikuluna na mboka Daniel Bumba ozo créer kikuluna ezonga na mboka ozo lingo créer kimoyibi parce que batu bakobanda kosala musala te batu bakobanda koyiba ozo lingo créer kimoyibi na Kinshasa Daniel Bumba ozo lingo créer ki vol main armée nini batu bazosala musala na bango papa nini tosali yo nini ozo lingo créer nini yo ozo lingo créer rébellion civile nazomona Daniel Bumba Kobosa na te Kinshasa c'est notre capitale. Capitale ceux qui babandi ba province mususu ekozua. Ozoli ngao créer problème rébellion civile na Kinshasa. La famille bota potelenga life. Ozoli ngao créer insécurité na Kinshasa. Ndebiloko zoluka. Ozoli ngao créer papa est compétent. Soko tangela classe ite parce que nga na yebi yo libumwane muneno bandaki kolala na classe bandaki kozwa biloko te papa compétent démissionné ozoko kate tangu moninga no jekoko a créa atonga Wileri Gambela afutisaka batu ba taxi abuka kandaku ya nani me yo tiki nanu ko bamdaku ya batu obuki babalabalo tongi nanu te okomi na ba taxi batu ko futa ka $540 papa tosali yo nini tosali yo nini yo ndoki yo papa libumundunda tosali yo nini ngai a 2023 nazalaki na Kinshasa tangu batongi rompo yana ya Wileri référence église à pasteur Maiki Kalambai j'étais là nazalaki wana akangaki nzela babandaki kotonga butu na butu siko yo e compétent zoba mutu ya pongi tala miso lokola papa mbongo ezate na kotele misa population toko créer guerre civile na kulapi omoni biso réseaux sociaux nous sommes des journalistes omoni soko mekili susu discours wana na koya awa na kotele misa population toko créer guerre civile après ba M23 ba lukanzela Dazo yebiso pole nazo beto biloko. Toko créer guerre civile. Toza na pasi ya kolia. Bande kobo tunelanga. Koza ba mama bateki saka pondu. Bateki saka balenga-lenga. Bateki saka banini na bango na mitu. Azuine motona. Abimi wapi na kinkole. Aye koteki sana Gambela. Ba mama misu babimaka na maluku. Bakia koteksa na Wileri. Batambola kanango na mutu bana ya mai. Ba papa ya ba cigarette, ba papa ya ba papier. Il faut ba mata ba moto, ba mata ba taxi. Ba nani, ba malenga na biso wana ba pondu. E bimaka na ba Congo. E kite nzela e mataka ba mitu kana nde koti na Kinshasa. Sikonde komi koyebisa bango. 540 shaki mutuka. Batu wana bakobima lisu na balabala. Ba montare bakobima. Papa, ozoluka guerre civile. Na yebiso makambo wana na peso 24 kendo ko balusa maloba. Omwe to ya koyebisa batu. Chaque mutuka $100, $540. Papa. Ozoloba nini? 564, ce qui est $564 par mutuka. Ah! Après yo obimisa biso 3000 personnes na balabala okobimisa bauti wapi olingi opesa bandeko na yo musala baya kotelemela makambo ya mbongo papa oza liboma vraiment oza incompétent oza liboma 3000 personnes balingi babima po ekomi makambo ya mbongo 3000 personnes babima bakomba Kinshasa bazate
tango zo memela biso ba tiktokese awa Kinshasa kobonga pasteur nanga gile ba tiktokese na biso tozaka na bango ba chacha d'or ba shishi menge ba mwana na biso nani Michel misoki Michel ba bonnet ba 3000 personnes na bazalaki wapi ombele ba kombi balabala dete où 3000 personnes wana bazalaki wapi wana 3000 personnes wana ozolinga opesa bango matricule soki boyebi système ya bumbate 3000 personnes azoloba bakoya kotelemela makambo ya mbongo azolinga apesa bango misala apesa bango matricule bakobanda kozwa mbongo ya pamba sa musala eza 3000 personnes ya mbongo akofuta 3000 personnes ano kobimisa ngo wapi bumba mbongo ya kofuta 3000 personnes wana okobimisa ngo wapi mboka na biso eza na guerre tozoluka 3000 personnes bakende kozala bazalendo barekipere Goma barekipere Goma na Bukavu baninga na bino baza na fraude de bataille bazalendo na FARDC baza na fraude de bataille bazozwa $200 par mois yozwa ofutisa mutu $560 par mutuka papa boni buzoba boye lero oyo Lili Pongi toza na besoin 3000 personnes na fraude de bataille toza na besoin 3000 personnes oba kokombo na Kinshasa bonga toza na besoin 3000 personnes toba koya koyiba mbongo ya tax toza nango posate kosakana nangate Lili moyibi 3000 personnes na pesa batu misale bakomba Kinshasa Lili Pongi bakomba Kinshasa Lili Grofe bakomba Kinshasa na pene to mona bilongia ba tiktokezo bandaki komema sima na 3000 personnes wana kobosa na te 12 tiktokers o bandaki komema sima babanda kokombola balabala to boy bazwa matricule sa kokombola to boy bazwa matricule parce que wana nyoso 3000 personnes ozoya koyebisa biso bokopesa bango ba matricule bokopesa bango misalo basala kate après tango komi tango kokombola bobengi ba tiktokers 12 na 10 kombo Kinshasa kobonga na 10 kombo da sima Kinshasa kobonga te tozoluka oyi opesa ba shege opesa la biso ba shege misala ba kombo la Kinshasa Daniel Bumba naza lelo na komela te naza déjà na 5 minutes na lingine biso boy papa makambo na 640 mbongo ezate 560 mbongo ezate batu bakobimisa te toko créer guerre civile ngamoko na ko annoncer guerre civile na internet nakozala responsable ya guerre